Merci Nabilo Batubozo les bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo bisiko to akaba Congo mani bisiko to panza kampoke bisika oyo to sensibilisaka to mobilisaka esiko to ali ko sala éveil patriotique esiko to ali ko longola peuple congolais na bolema esiko to ali ko tchali tono na nzete po ete to benga yango malamu esika oyo to ali ko sala mosala ya Jean-Baptiste esiko to ali bongo basinzili po ete to ebisala bakongomani ete tango ali mabe tolitika kolala totika ko una to telema to bunde tumba esika oyo totelemi ferme fidèle pour kozala liseko ya République démocratique du Congo esika oyo tozali bongo komo kondola maloba ya nkoko na biso le laboraire o alobaka na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Merci encore une fois abonner na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération boko zala ka bongo de cité pe na bilo bato bozoka libakwa ko landa biso du début jusqu'à la fin ko like émission ko partager ko tchaba commentaire ba suggestion pe ba jom tika nzombe alola apambola bino ezu la montre religieuse ezu likambola moto te ezu tozali ko telema po ete toali bongo ba Dawidi liwa ya solo ezo sala pasi kasi pour la nation to kotika te po ete o ezoleka ezali bongo motu ya po ete Congo soki ekei biso nyonso tokozanga esika soki pe totiki nzela baloki biso nyonso tokokima kasi tokokende wapi bato bazanga mboka bazalaka bongo na insécurité alors lokola mboka na biso ezali bongo na insécurité bongo to lobalango to ali ko loba makambo etali insécurité ya est ezu tokoloba mission ya Vital Kamerhe po ete abandi yango ezu tokoloba makama Félix Tshilombo ezu tokoloba makama opposant o bazali bungu tulo ezu tokopanza tokosasa po ete za bongo tokotombola mongongo po soki mabe ezali tokotika te aweza chaîne ya Libération mana nanga na kunyado nanga na États-Unis d'Amérique équipe pour la te po benganga parce que azala posa na bino pour moi makambo to sana ngwa mike eli ko senga biso sengeli tozala na moi makambo le 30 tu as la conférence c'est ça pourquoi bande ko danga ya plus 255 il y a plus 253 il y a plus 257 bande ko danga ya plus 90 bande ko danga ya plus 27 bande ko danga ya plus 33 plus 31 plus 32 tozo solo là na bino tout ba congolais na bande ko na biso ba étranger au bazo pesa biso pe maboko. Le 30 dans la conférence. Le 30 au Belanine, récupération politique. Parce qu'il faut te dénoncer l'insanité. Vous avez chaîne à Libération. Moussala Yoseye, les Congolais, ils se font bika malam, alia malam, azala malam, on est tombé au Océan. Océan ko défendre Congo pour sa patrimoine. Mais ce qu'on y bibi, Toki Océan, ko le Belanine. Nous avons un sérieux problème. Les Rwandais vont récupérer mon toki à les Congolais. Et on a la conférence. On a la presse les 30. Poto loba. Parce que biso to sali ba démarche oyo. Ba beti ba lacrymogène. Ba bomi na banzi to dénoncer ki muza. To dénoncer qui décidé pour balinga qui va récupérer mutoki na biso sans consentement na biso et bon pourquoi pas les Rwandais, pourquoi pas Félix to dénoncer si alinga côté la démarche na biso fa benga biso moko mais il y a quoi que le kolakisaka film na biso te biso ba ina biso ba boma biso ba photo na biso comme ko défiler partout dans le monde aussi le temps Félix a été dans ba soda ba obeta biso ba lacrymogène ba bomine de kolanga ba boma mwana nga 16 ans ba betanga moko soki ezaka Jupiter bo compte tabimisa $6,500 na été mais le long na ali sudanga borné pour la ko défendre mboka oyo ba lacrymogène le on a okufa na okota ngelo na défaut on a botama bongo te Nicolas ko défendre patrie bakala la bakufa ba rosi bakufi bakabuya oyo ba betami kabuya lelo za la pota na maboko na téléphone ta ko tamba bongo likolo kaka ba kanela kabango balinga ba récupérer biloko biso to moneli pasi bango ba ke le tambo sa yango na ba konzi misusu ya mapinga ba moni yango mabe ba konzi misusu ya mboka na biso ba moni mabe pe bande ko misusu ba moni yango mabe yango to bandi ko dénoncer yango bande ko mususu à l'étranger le quoi bande ko nga ba malien ba camerounais
Bah, Ivoirien, bah, Bengi, maman, c'est vous travaillez avec la politique, vous travaillez avec les gens de l'IDPS qui vous donnent de l'argent, qui vous soutiennent. Tu vas ça, là, un débat. Le coup, la banque va déstabiliser, bah, tu vas déstabiliser, mon tocale, bolodjoa. Tu es bibino. Mais d'où, biso tu dénonces. Biso tu sois finance à mon côté, si ce n'est pas nos frères diaspora. Et puis, bah, diaspora, on va y aller dans mes sapis à Kotanga. Na tanga kabango à tout moment. Pour nga na ze balio eboya mbindo. Na tanga kabango à tout moment. Na bandi bande ko lango muso yesa nga tika mabanga poto ke mission na bisi bango il faut na dédicacer bango pour Paul asala yango. Jésus pas sala yango. Nzambe pas sala yango. Po biso te bato bandi yango. Bolamu na bango ezana tanga bango. Bango te bato basenga ka ngamoko parce que ta yeso tunaki. Bino boye ka mi balé bongo wi chola babika te. Na yebi sora wi chola te. Parce que mutu soka peso eloko faut la merci. Na yeba maman moko. Na yeba kala ngako tutatindela ka biso $20 na ye. Matinda ba voice moko akosela la biso makambo. Akenda ka braza akosela biso makambo ya ka travers Tatiana. Ah kutu batu ba souffrir te la $10 à pamba. Mais nga la tindeli bango ba $20 et comment te basenga merci te. OK biso to yeba te mais to tindela merci. Aloba bilobela pona merci à $20. Et bon, mon toit paie ça 50, mon toit paie ça 100, mon toit a bimsa 1000 naï, mon toit a mérité merci. Ce qui a $20 à réclamer. Mais tu es barakouté. Mais quand même, tu sais que merci, na mon toit est sa biso. Ma bête là, on tanga qui n'a pas brazana, on a loba. Donc, il y a comme ça un problème. Et bon, ce qu'on moutou a songa, biso tout ça la makamba boy. Moutou la tout récompensé, et on te paie ça merci. On te paie ça merci. Parce que bango ba yebi bisoté, mais balingi na combat ya Congo, le quoi baza ba Congolais tout libérer Congo. Alors bango balingi ba kota pe doute la biso ke biso to lia ka mbongo moko boy. Te parti politique moko te paie ça biso mbongo. Politicien moko te, commerçant moko te. Mutu moko te o ya Congo bino boyebi abimisaka mbongo na pesi biso poto sa makambo to pesa raté. Eza bandiko la biso ba diaspora na biso moko to sala ka moi caisse na biso. So to into sa le kambo. Yango mo into sengaka. Yango mo ni merci na ndeko langa la zongseli ndeko la mesala ko balanga yo pe apo la mbongo yebi se sambongo to sa eloko te merci ndeko langa. Pona ba na Holanda le sous tazarane na commentaire au salate bo comprendre que ça fan nanga le quoi c'est quoi zarane na mbongo te yango bo comprendre ça ko se défoler mais soka zaki na maninga ko sunga yango moni to sengi mbongo po bo sunga biso po ba filmer la biso ezo tambola yango moni to sala démarche bande ko mususu ba benga ki bango lelo to so ba pele bande ko la biso ya ba Monesco mais biso to ba eto okende te c'est quoi bâtiment ko bani ba profiter ne loko biso to sali o bande ko ba kufeli yango na ebisaka la bino la lobby soki bomoni ba oluka biso makasi parce que ba yebi de quoi nous sommes capables tango bino bo telemaka biso to telemaka l'ambassade de France biloko tout o bomoni ezaka événementiel na Congo Mota kosa binote biso to zakala kati. Eza po Congo elingi ko étouffer œuvre ya bato. Eza po Congo elinga kondima ba Congolais te ke ba soutenir bango. Soki to zaki na bato ba ko soutenir biso le quoi 10 personnes o bakana o ba songa biso. Mais le lot to libérer mboka la biso. Parce que la base ata bande ko nanga ba banani ba bobo Congo. Hein ba yo ba zakana na odombo. Tant makambo na bango ezala na bango na banze batinda $300 na bango na rappeler pa bomona ke biso to rabatu malam mais biso to ngala bakisa mbongo nanga pona obundela bande ko nanga ko kende l'ambassade kinga témoin to futa ba journaliste to benga bana wana mais bazong sela biso le côté to lobi toko sunga parce que odombo a Congolais bakoyi ko kanga ete bakoyi ko sala mabete biso atoko tomboka batinda $300
mais tout ça là événement ya koleka 300 tant bango balaxi bonne volonté la bango bobo kongo atindi 300 na benga king na bi 300 yango na presse to bunda la ndene tozo ba petit la biso kalamba ninga bi to baksambo na baksambo tout ça l'événement na $1000 mais tellement balaxi la biso bonne foi na sola la bango na yebika taba robo ya bomela mitema bayeba ke te ba océan te so ça na bango confiance ba l'accès de quoi ba capable tozo ba petit la biso kamobutu tozo bato to sensibiliser mi tout kaba nini po ba petit la so to bimisi bango lokuta ba bete bazo rambon botu la bato ba petit ba pamba te po ba la bato ba bangaka motivation la biso za rambongo po to réussir loko to ça l'action ezonga bande o biso bazana est-ce que to tuna bango likambo est-ce que to yebisa bango ke bozong sambo on la biso to baksaka to kendaka po Odombo c'est un Congolais après ba makap na bango ebima o koke ko bima to moni Congo la biso bande ko la biso la poto ba hôtel ma biso ay photo tema po biso ne ba to ko délivrer Congo poto te awa po biso to sur le terrain to sala maman événement et aux à l'ambassade de France à l'aide des personnes il y a ba diaspora ba songa biso papa Michael équipé pour la thé mana nanga les États-Unis d'Amérique la konia dolanga mon continent d'Angleterre maman Célestine papa Alfred et maman Clarisse namboka lipasa nanga Daniel Ngenda la Chabienne de Brino Désiré Botuna abanda kotika biso te papa la yebi na yebi te tamso pona obungsa ba contact maman na maladie na Suisse maman na nzamba opesa loboko jolie petite sœur na France miko eleke be to benga na ate o atindaka 2 pièces à super na $20 si je ne me trompe pas. Ba pesa maman inyo salité. Obo mona maman inyo salité ko so apesa na mbonga ko tonga na 2 super watts. To pesa. To fourna ba effort. Lelo ataba wanga ni biso. Mais to apena posa batu bantima biso te parce que to ye monsieur en Zambie. Yango le monde ba détruire biso et simba te parce que to sala ya opesa ya ko kaba boye et puis to lembate kabu ya lobe mone batute ba benga na prison makala la tindi mbongo mbongo ne utepa mte mbongo nanga moko ona ko kaki pela fuite la koko nanga rentrée scolaire mais ba bengi mamose un po ba yebaka na ko kite mamose ya biso a moyen te mamose ya soko tiki biso ba ketela ba mbongo azana prison s'il vous plaît bosunga biso poto sisa likambo lelo bako boma biso parce que bilongi na biso etambola ba Rwanda bako récupérer yango te bo pesa biso maboko to bundele loko to zwa ka mbongo ya politicien moko te ndeko nanga plutôt bako sa biso kabino oto tanga bakombo ba Charlie Chobo papa Mapasa bande kolanga mona Toulouse Bakilata 50 petit frère Zola tindi 50 to sangisa yango che koma bande kolanga komba oto bundela biso mote komba oto zo bunda yango pona biso na bino to za malamu ba démarche o biso to bande ko sala et boti mbuma na yango lelo ba Rwandais bali ba récupérer yango alors il faut to telemela yango bande kolanga parce que lelo soki Félix a réussir que ba kotsa Poutine eza profitable pour na yemoko Félix te et que ça la profitable pour la ba Rwandais parce que ministre o azo kende sikoyo aza Rwandais il a accueilli déjà
azana kacha Congo mais les Rwandais pour Félix la badil bayokalaki ndeko langa film ozo tambola ya biso na ebite kabuya bozala ngo bolakisa ndeni tozaki na ambassadeur ici ba olakisa ba démarche to sali lelo film ozo tambola oto oti ko sala o ba levaki bobo o bobo akimi na mboka la bango ba boti ne bakimi seno na mboka yango bakie ko tambola balobi peuple congolais a la souci à solliciter bino bongo bino œuvre na biso qui n'est pas ba rwandais. Vous trouvez ça normal? Oh les kilanga ba bomié oh ba lever pour pas faire terre nga ngala ndima Félix ça soit œuvre danga ki le pesa ngo ba bokilo na je ne peux pas accepter pour ba rwandais bazo boma biso oh ba bomilo bina mbiscade ba bomi ba congolais bande kolanga pour soutenir biso to la besoin mbongo bande kola bandi lelo bakele ba démarche la bato la ba bangi biso ba bangi ba congolais ba bangi yo so biso to ça oh yo ko ça profitable était mais quand la peau la ni Félix ça bon ça cuisine et voilà pourquoi Vitel Caméra m'a dit consultation oh bah ça là quand les bossos est sacré simbaté consultation dénoncer bien besoin mais comment crois quoi si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille de abandi opération à kokita la est Vitel Caméra lobby azaki na bato parti a féliciter bango par rapport à Moussala Basalaki a féliciter ba ministre na INC a féliciter bango a lobby pona insécurité à est moi Vitel Caméra n'a que porter paix oh quelle paix oh Vitel Caméra à est Vitel Caméra il est burundais armée burundaise ekoti Vitel Caméra tanga la Congo wangala ki komo na yeka nyingi kinke boyoka yango na ba vidéo ezangate mais aujourd'hui abandi opération lobby akofule terre na ye na est bako yamba ye koleka Vitel Caméra akopacifier kimia ya Rwanda na Congo parce que azali œuvre ba Kagame azali œuvre ba Museveni azali œuvre ba Burundi akoya na Congo po yenda pesa pouvoir yende botela ka position na na Félix basalaka moko ya ba téléphone base yende azalaki moto oyo ayaki la kati la biso nkangi na lideso et alinga bande opération tango oyo bande konanga ba congolais tozo rêver. Pourquoi tu as rêvé tant de collègues bazoïb Sabino? Pourquoi vous avez besoin confiance? Événement oye tindi Rwandais a kende ba yambaye événement obiso to sali na ba propre effort na biso to senga bambongo bo finga biso bo to la ba mama biso e koti sinde kolanga la sama bele ba kati ye et le bango ba otambola bilongi na biso loko abiso de ba ichu antomo bala misana bango non. Non. Toko ndima yango te. Yango to yebisi ambassadeur Aris Azalia. Papa soko boende to tumbaki ba drapeau à Rwanda ne to tumba ya bino. Biso toza ou bien. Et puis déjà, tant que lobby na bango bongo côté déstabilisation. Parce qu'on suppose que Poutine pas comment linga négocier. Alors boza na ba puya ba tupe belé o pe toza pe ya makasi po nzambe la biso pasa derrière biso so e bo déstabiliser biso Poutine OK na Angola soki Angola ba tu pardon que la Rwanda biso la bangote na mboka la biso to ba Rwanda te nous sommes pas des nilotiques
yango bandeko bakende démarche moko ngala ko kay ko tambola te parce que tu appelles ma kamso tozo landela mais tozo ya ko dénoncer bo soutenir biso toza makasi ya ko sala eloko ndeko danga sambongo to sala eloko te révolution moko te sala masambongo il faut avoir beaucoup d'argent pour te réussir na likambo tali ale bolojwa to tika kité réponse à papa ale boto si ça poto que les sensibilisation toyoki na mikolo yotu ko le cas makambo eloba mi ebele d'abord ça c'est juste une parenthèse par rapport à Alain Bolojwa. Bandeko moko ça fait 4 mois pratiquement. Babanda koloba na niveau ya balabala na niveau ya ba chaîne à télévision que Alain Bolojwa aurait reçu une Jeep. Dans les temps, je me souviens, ba posaki bango question. Est-ce que bino bomoni Jeep yango? Balobi oui, to moni Jeep yango et dali marque TXL. Ya couleur ya rouge bordeaux. Babandi na solo na politique, baké na Canal Presse, baké na Tokundola, baké na plusieurs autres chaînes. Et na katuana loko abazali bato axe du mal, bapandi yango na ba réseaux sociaux. Balobi Alain Bolojwa a zui Jeep. Jeep yango bazako lo bababini balobi ezali ya Maman Olive a pesi Jeep. Na bibande balobaki kezali pour que ba récompenser le quoi azaka mutu ya Kabila et que azwaka eloko tende ba pesi. Après balobi no azaka mutu ya Kabila lokola sa ela randaka bango service nde ba pesi Jeep wana lokuta munene. Moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris pourquoi? Parce que na yebi que batuana babotama na mensonge, babotama na lukuta. Loko abamongo balobaka bonku folo limotembe, nzeto balona ki ezali race ya bololo et robotaka alinyoko ya bololo. Parce que muto abotami na mensonge, ezali difficile na ya loba vérité. La vérité est simple. Nazwa jamais Jeep ya Maman Olive, jamais. Nazwa TXLT. Et puis en ce moment-là, tant que je n'avais pas de véhicule. Nazwa Jeep ya Maman Olive et puis je doute fort que Maman Olive na Congo mobimba muto ya ko kabela Jeep e kozaka anga. Botala na ba communicateur nyonso ya PPRD. Est-ce que bango tout ba na Jeep? Botala ba communicateur nyonso ya Maman Olive. Est-ce que bango tout ba na Jeep? Exception nini ya ko sala po apesanga. Akopesanga pour quel intérêt? Oh non, pour critiquer Félix Sekedi. Oui, maintenant, la bande a critiqué Félix Sekedi avant que tu vas publier les résultats par la Cour constitutionnelle. Maman Olive était avec eux. Au moins, Batumingi Bazali mal éduqué. Mal éducation à bango politique et bandit depuis Nabi Bandelia parti. Ils sont nés dans le mensonge. Bango nde bakenda avec Batu ya Kabila. Po bazwa bokonzi na Kingakati. Kuna na Kingakati baliaka balambaka. Ti bazako tambola na bautaki kolia. Ba pesa bango bokonzi na Kingakati mutu nyonso ayebi. Alors, lokola bayebi que Alain Bolojwa azako déranger ba intérêt na bango, bazako lukasiko nana za sima Alain Bolojwa. Bango moko ba comprendre que muta sima Alain Bolojwa ezali mingi bandeko ya diaspora. Et dans leur stratégie, basali ba stratégie nyonso pour que ngana bato ya diaspora to créer distance. Bana posa ko détruire crédibilité pour que permettre que bango ba respirer pour baby ba kama babi mais moi na mobile asala ka ndengeni tout ça bango to bloquer bango na maramunyoso mais comment ça ko continuer ko survivre pour ba kainsa que le quoi to continue na opposition ba na biso boko bambambati boko souffrir ba moni que to za ko souffrir te to bambambati te ba lukasiko ba yeba comment détruire. Paf, bayaki liboso na ba vidéo. Ozalaka kabiliste, oui. Na wanga na jamais que nazalaka kabiliste. Et Simbité, bayesiko oh non, voilà, il travaille pour le compte ya Moïse Katumbi. Balongwe Moïse Katumbi, oh non azalaka mutu ya Matata. Balongwe Matata, oh non azalaka mutu ya Aner. Balongwe Aner, oh non ba pese mutu ke pa Maman Olive. Mais bolingi nini au juste. Ata na hypothèse ezali que Maman Olive a pesinga mutuka. Ata na hypothèse wana ponanga. Différence c'est nini na komba nanga. Soki makambo boolo be ko za ya solo que Maman Olive a pesa kinga Jeep d'après bino de boolo ba.
est-ce que na suis dit maman Denise ma mituka yango omoni document mutuka yango carte rose yango document assurance yango document oyo pe ya vignette yango kombo ya mutape singa yango atana na poste mona na te po aboyi kombo yango moi maman Olive azate moi azate carte rose yango oyo siko maman Olive akomi wana ndeni et puis sur otali na année document oyo apesinga ezali le 20 août 2020 et 2022 nda pesinga mutuka bango balobaka déjà avant yango siko koma maman Olive ezapa bataille de pèse lukuta batbaye ba bino de abo bata lukuta voilà batika o se distrait mikanda yango baluka koma maman Olive ba peuple congolais botika ko déstabiliser ndeko la bino toyebi bato ba osala campagne wana ndenge moko biso pe chaîne nga ba déstabiliser yango ndenge moko chaîne nga bato ebele ba loki ba koti la kati bolanda ete balingi ba sel sanga polémique kutula ba journaliste mususu mais hélas bango mo ba moni ke ba osala nga politique te parce que la za meilleur que le kabango muta osala nga politique azate parce que makambo la sala bango ba osala ngote bango ba osala ngote alors botika ko déstabiliser ka combat ya baninga ndeko langa musala nde justifier ka mutu nga oseeta on ayaki na kuta batu on apprécier bango na sepela la combat la bango mais tango mission nange ko kaka te na sala nanga eloko te tango mission nange koki nde na ye mais il fallait qu'il ait ça la réplique. Il y a koyeba quand même eloko ni nazala ngo posa. Ba sala ka yango ndenge nini. Ba norme yango ezaka ndenge. Mais elle n'a commis sur le terrain orientation divine et orientée ba kamunde mususu. Na s'imposanga moko te. Nazo bundela mboka yanga pona nga moko te soki eza pona nga fona tika ndeko langa personne pas accepté. Ba sale biloko nga la kutana. Et puis il y a que bon mandé kolanga sans pitié. Mais il y a bien un petit soutien. Il faut la venger. Pour que bon battu la mise sur l'anga. Et puis proche d'anga va continuer sur la carte de famille d'anga. Tout ça côté le mapole pour défendre une nation to bunde la biso mon côté. Il faut to kanga ba branche to bato bani ba fungo la biso. Il faut que boya batu moko be bazwaka énergie à batu pour ba se servir nango pour la ndenge ya mabe. Il faut bo soutenir biso. Parce que to quitter l'ambassade de Belgique. Ya ba américain ba fouki mais to yebisi bango soki bobo to tumba ambassade na bilo ba ndimi ko so amemo. C'est pas peu de choses. États-Unis a grande puissance, biso to a grande puissance parce que biso to baluka ko boma chaîne ngande baluka ba bomanga sura bande ko tambola selon nzambete me basi ba bomanga mais likolo ya mutuka e ba pesi ndekolo la ba diaspora bo panza ndekolo bilo sango ya mabe na lobi so muta travailler na Kabila eza péché eza lisumu ba combien on a versé ni. Mais tant que moni mabe aboyi moi c'est na mobile kutu bolingani mais moi ça moni mabe leki aboyi na mobile pas moni moi ça na mabe leki on a balaki azande lima bakabwani divorce ezali et bongo musito amemaka ngambo pasa ki premier ministre la tanga Kabila aboya na Kabila te tanga kuti mabe pa Kabila donc bino bolingi ka bo déstabiliser ka bandeko la bino. Mais Kabila ngo lelo bino mo bo okele pa Kabila boso ko lia ngwana ba poison so kanga bino. Kabila ngo bino mo bo okele ko zongela ye.
Kabila ngo bino moka bozo luka ya la faiseur de pouvoir na bino. Mais bolingi su te bisika bino boloka kanzete wana bato musupe ba mata. Na banzi bokolo besu te bokosela ale bolojwa kampala babete. Parce que bomoni mikanda la ye, bomoni mutu apesi mutuka. Soki pe mutu nga sa muta Kabila. Etali ale bolojwa la nini. Yango mbongo Kabila ngo franc congolais na yaso yango apena Congo te. Bino moko bata IDPS boloba nini. Tshisekedi alobaki ni bozo mbongo la bango bolia. Mais bon c'est la bango te biso ne bato teleme la procédure voilà, to lobi jamais ce ko lembo ndoki la kisi yo ndimi ndoki wana. Biso ne bato to signa to lia kate. Bato IDPS lelo. Bango na te. Ba komi ko senga Kabila bolimbi cité. Na bino moko su ya biso. Bo komi lu su ko tonga bande ko la bino ko sala bango mabe ko déstabiliser combat auto bandi siko bino boko bundela banane. Te bande ko yanga. Ngana lo babo solo rien que bo solo. Papa ale balaka e mutuka na biso to yebi. Bato mususu babenga ke kutula banzia na biso. Au moins toke to pesi e bato. Bato ba osomba ba livre na banzia na biso. Au moins toke to tekelie. Po anyi po asali musana e malamu. Tozo soutenir musala malamu, tozo soutenir musala mabete. Ce que ça t'a ndeko na auto soutenir ndeko wana lobi la tonga koko mape président changer ba donne. Tozo lingaka po biso stobi kamalam. S'il faut te soutenir Ale Bolojwa as la candidat président de la République et que ça la mabete à ko défendre. S'il faut pas soutenir Océan as la candidate président de la République et ça mabete. Il y a aussi des présidentes. La mboka mususu basi pe ba gouverner. Total là-bas Inde, histoire à moi sur la lecture on a ba vidéo. Essentiel ka ko yebani nyozo sala. Ce n'est pas du tout mauvais parce que to bondela mboka la biso. Misala malamu to etufaka yango te bande konanga. Ko bomande kono te par jalousie. Parce que ba diaspora ba pesa ka mututu. Mais Eliezer Kutu tango biso to dénoncer misana bango mais ba diaspora ba boyaki koyoka basangele Eliezer le londe ba yeko mona na sima mais ngana loba misala Eliezer kala kingi na ngamba nga kende tango na oyebse makamba Eliezer te merto kende ngana bité bokeba tela tela ngala moni boy mais kinga yako ndiba ngana sima mère makambo zo kango wapi mais Eliezer aya poto bale ba mema poto ba diaspora te et bon le loso ba meme ale Bolojwa mabeza abi et bon le loso ba meme nga so ba soutenir chaîne mabeza abi poni botoza ko mi déstabiliser biso moko tozo linga unité te bande kolanga Dieu est contre biloko biso la biso toza ko mi salama poni olingi ka yo lia muninga muswa lia te biso tozo bunde tumba ya commun communauté congolaise bi kamalamu ba finga biso te to bundele tumba ozo inango se na sali onini ozo kele ko bebi sa réputation de ko la bino sali nini. To délivrer mboka la biso na kotonga la te na koina na te na jalousie te to bunde la Congo a un sérieux problème bato nyonso batie miso na Congo parce que Congo est un pays riche na yote koloba la bino awa na lubusha lisewa na minéré aliba de guerre piran vite américaine est azokende vite américaine consultation ya nini susu vite américaine comme sous médecin consultation ko sala nini azokenda bende ba parti politique azokenda bende ba parti politique azok bande kolanga siko to tikela ka bango la mboka la biso biso moto ko telema te kingoto la moko pete ko ko uta na repa yo ko ma président la mboka la biso bino bolingi ka bango balia kana bana bango biso te ndenge to zabo to na lotiliki te bande kolanga lelo ba classe ko banda ba ban ba réflexionner te kol moko te mais la mikila ba pa ya bomo na baninga te ba obimisa biloko nyonso akala mais baba ezo uta awa biloko nyonso ezo uta awa mais bango ba obimondire bango ba banzambe biso to lia kan Congoli OK biso ne batuto sala bango po ba banzambe biso to faiseur ya ba pouvoir na bango bongo biso moko to ko sa malamu te to komi 40e deuxième pays le plus pauvre armée na biso za 40e ah mais la tanga Kabila to zaki parmi les 10 premiers mais lelo armée za 40e la tanga Félix bozo kasoni te me bozo continuer ka kokosela batu makambo bino boluka ka place kokosela batu makambo bino bozaka la politique ya diviser pour mieux régner non toza la besoin langote toza la besoin langote ce qui plutôt toza malam tokotala ke muzitu a beaucoup d'argent to kele to luka muzitu to proposer ye
mozi to aider pe mboka na ye. Au lieu de chairs la contre-mire. Parce que biso to ça la besoin mbongo. Il faut tout le kabande ko la biso bazana ba moyen ko sunga biso. Il faut tout approcher bango. Poto zo mbongo na bango. Mais so to che bango musika to zo mbongo na ba ondeni. Ya nga bela kabande ko nga ba diaspora. Ils ont un caractère obligatoire baza censé ko sunga biso po bango ba kena ba poto la po ba sunga mboka la bango. Ndenge ba diaspora ba ninga ba sunga mboka la bango. Lelo soki Mali ko makasi bongo po ba Malien o ba bima libanda mboka ba soutenir Mali. Ba misali un yango moni Mali bengali ba occidentaux bengali ba impérialiste bengali ba bito vivre. Mais Congo division kaka. Congolais za na poto mais on dit Mali mbonga Félix. Oh Congolais kasi zonga ote. Congolais na poto zo ngo travailler pour la Tshisekedi du zonga a. Zonga a bo sunga pe Félix ngote. Les lobes comme ils la télé, pouvoir n'a pas comme basculer. Ce qu'on tient beaucoup à lobby, le quoi peut besoin de lobby insensé. Bon on a besoin qui Bible me lobby. À quoi sert l'argent mais de l'insensé? Lobby beaucoup bamba sur terre. Pombo on a besoin de ça l'angle hôtel. Ya. Tiens la vidéo oh. Bon auto silise. Mbata en quelques mois, depuis seulement le départ de Kabound les amis. C'est les nouveaux riches. Je vais vous amener les adresses ici. Mbata est en train d'acheter des maisons comme des petits pains. Vous êtes là, l'UDPS. Mbata trouve tout cet argent-là pour s'acheter des maisons comme il est en train d'acheter. Mbata vient à peine de remplacer Kabound. Mais les amis, vous savez combien Mbata touche? Mbata, comme vice-président de l'Assemblée nationale, touche par mois, comme émolument, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, 200 000 dollars américains. Je vous regarde, je parle de 200 000 dollars américains. Mbata a 100 000 dollars américains chaque mois. Il reçoit ça comme prime de bonnes, de dignes et franches collaborations avec le président. En dehors de ces 100 000 de primes, Mbata a 55 000 dollars de FCR, Fonds secret de recherche. 200 000 dollars d'émoluments. 100 000 dollars de primes de collaboration, 55 000 dollars de fonds secrets de recherche. Seulement pour Mbata que vous voyez là. Et il y a une autre escroquerie, un grand pillage. Par mois, ils reçoivent 500 000 dollars américains de Samalou Kondé. Je parle de 500 000 dollars américains. Ces 500 000 dollars américains là servent à gérer les députés, les humeurs des députés. Un pays en crise comme le nôtre peut-il se permettre de dépenser autant d'argent pour des individus qui ne foutent rien? Congolais, regardez-moi en face, est-ce que vous êtes fiers de ce parlement? C'est un parlement inutile, une scène de théâtre où les bouffons vont faire leur piterie là-bas. Il y a quoi dans ce parlement-là pour que la République dépense autant d'argent? Le Parlement, l'Assemblée nationale, les amis, est un organe de pillage de vos ressources. Les députés qui sont là-bas, qui ne foutent absolument rien, nous saignent. Le bureau de Mbosso saigne de l'argent. Ils pillent nos caisses. Le nouveau riche Mbata est en train d'acheter des maisons. Regardez son train de vie. Regardez ses coutures, le veste haute couture, les montres. Vous êtes là. Est-ce que je vais poser la question à Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi, vendeur de carburant, qui est aujourd'hui devenu aussi nouveau riche dans ce régime. Lui qui s'est attaqué à Jean-Marc Kabound, à l'homme du folklore, le très folklorique, Justin Bitakwira. Qu'est-ce que sa grand-mère dit? Parce que lui aussi s'est attaqué à Kabound. Kabouya, Augustin, c'est le moment de dénoncer Mbata. Justin Bitakwira, c'est le moment de dénoncer André Mbata. Mbata est en train de s'enrichir. Je prends le cas de Mbata parce que Mbata est l'incarnation de Kabound. Il fait du Kabound de sa Kabound. Devant nous tous. Bande kolanga Congo za mbongo. Mwana mobali oyo à peine. Auti ko remplacer Jean-Marc. Mais botala mbongo akomi nango. Te to bundela Congo za mbongo. Tonzi mate. Batu mo ba nyokola biso mo bakolo mboka toza babola te ngana congolaise na botami na Congo central mutolu nga bakunji ngo na Congo central à l'époque Bazaïr ngana étranger te po batu mo ba ya balia ke ngwele mama jawa assalamu alaikum wa bizimana nga biso totala bango kabwe mama missionnaire biso totikala ka liboko senga te ta mo mobalo nda komi na mbongo a remplacer Jean-Marc tala mbongo akomi nango bolandi ndekolanga Perron ndenge azo déchiffrer
bambongo ya zuzwa bongo biso to bundela Congo te bande kolanga. Nous avons le droit ya ko défendre patrie na biso. Félix il faut longwa. Il faut to longola Félix. Le kola bango bazo bundala. Pour élection ezalate. Bazo banda opération ya ko sala musala parce que Félix ça tchaba tout partout. Ce que to sala élection à lelo Martin Fayulu a kozwa te. A kozwa te. Alors il faut biso tout bunde tumba. Ce qui peut balobi ba sangalande ba okena négociation à Kodjo pour opération ba. D'ailleurs ça depuis 2019. Ndenge ba okele koyoka na awa Félix Ozaka président. Kabila na soki si awa. Kabila lobi boye. Bozo provoquer nga. Na ndenge bo rendre Zoé. Bo bengani bo che biloko na libanda. Moi Kabila personnellement ça ngé le côté parce que si des parcelles tozanango. Mais bo milone li biloko mabe. Kabila batuna ba tweeter. Alobi bazangi mapango te. Mais akoloba te, mais bomi lone le mabe. Kabila a fait trembler Félix ndé Félix Azana. Il a perdu Kabila. Biloko ba osala ba olinga ba position Kabila. Mais Kabila lobi boza komi creuser. Parce que Kabila a yebi a place à Vandela. Tango Rwandais oyo ake pa Poutine. Ya to benga nyama nyama na kombo na yeko. Na mutoki na biso biso to kuta na ambassadeur to soana mais les 30 to kotombola mongongo la biso pour la ko dénoncer biloko wala les Congolais baza associé na ba Rwandais te ba Congolais ba kokoma histoire na bango bango moko ndenge patriarche na biso loba la patrie ou la mort nous vaincrons toza ba fou d'hier pour sauver notre patrie et loba Thomas Sankara. Ancêtre la biso batikeli biso bitumba potolonga toko bundela Congo pour Congo ezala indépendant toko négocier te Congolais a ko négocier te Zaïrois a ko négocier te Zaïrois il faut ba bangaye s'il faut guerre mondiale pour na ko banga pays Afrique s'il faut totonga Afrique États-Unis d'Afrique pour bisone batuto sala Europe il faut mindele ba zonga ndenge prophétie en voulu zelobi et koko kisama biso toko bunde tumba alors bozana droit ya ko soutenir biso atabino badongolo miso boza ko emilie biso boye ba ketoko tikate toko kufa parce que liweza certaine poto que ne ko rendre compte la mokeli mais toko kufa te po bino bo précipiter biso la liwa chaîne nga boko déstabiliser yango te nzambe o azana lola o ya sala chaîne o chaîne obino bo mona chaîne ndenge sala mate nga bande ko sala ba chaîne balinga mususu nazaki na ABC Nazwa ABC. Na 0. Na tika yango la 7000 na yeba. 7900 quelque chose comme ça. Mutoki nanga. Ya kosala musala nanga. Na kabuya o. Place auto banda na ye. Et pas la patronne on a pesi mbote. Na papa osé. Na ba mapasa na ye Bianca na Rebecca. Na sa musala nanga so bobengi mona mwasi wana. Na sala mabete. Na sala mabete. Na longwa nanga. Mais na sala mabete na respecter ba norme ya musana na sala musana tel que mta sala musala de li futi na nganza mbalo bikende sala océan du Congo loba na tina ya nation depuis na banda ABCT siko bo web sanga eloko ni na lobby ko kisami na Congo te na tekuteli monoko te. Je n'ai pas peur de la mort, mais je dénonce les insanités. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Parce que c'est ma patrie. Quand dit maté, tu vas vivre là-bas, conditions, va vivre. Bientôt rentrée scolaire. Mais ma parents, bah, là. Il y a des grèves partout. Bah, au foot, mais moi, la mobile, il y a ma kaboun, botan de gazumbo. Il y a bon auto lobaté. Tous os là-bas, on a rentré là-bas en parlementaire. Parce que Félix Moutalobi, M23, ce sont les Rwandais. Toko Makuna, Toko Tuna Bango. Il faut mboso loba. Il faut ba député baloba. Sinon, Toko Kanga Bango. Parce que y a bien sécurité dans l'Est banane ba osalango. Mais biso moko faut tout se rendre justice. Parce que la justice à Congo est faible. Ba hôtel à comment ba s'enrichir. Bon ce qu'on yo peuple congolais bilo connaît sur le belo côté mutu moko eka lobby bo tala mbongo akomi nango. Ce qu'on tango biso tozolo ba yo zo ina biso so ki diaspora kabeli ngamo elamba la lati omoni mabe so ko moni ngamo propre. Neti maman mo lobina okabela bilo nyinyi maman yo na maman no bo kitoko boleki ba nanga complexe.
complexe. Complexe. Bandeko nanga. To bundela mboka. Biso to ke sensibilisation. Bandeko botuna kinga pour la matanga oui, matanga ezali. Mais tout ça la démarche parce que et comme ma ADN, il faut le battre comme wana, il faut pas déterrer, tout ça demande de l'argent. Mais il faut tout l'ande là. Pona koko ma place wana. Il faut pas comme mbanza ngungu. Ba chef coutumier ba kosala sacrifice parce que akufi ba bomie to yebite. Mais muto a monaki. Alingi na yeko bimate, muto na zo confirmer, azo réconfirmer tant tozo benga azo lo batte. Chef bachaka ina saki bakunda ya panzana. Yango le faut libota ikende. Il faut même ba moyen pour ba engager l'état. Ba koma wana. Yango bande konanga. O balinga kanga. Bazo contribuer ndenge ka basalaka. Yo peso ko za nango sungyo sen ko za mabete. Mais soko za nango te ko finga na ngai te. Pona okota la poche na ote. Maintenant, beta kambele makasi pona Congo yango na lobano osunganga. Mais na makamnanga privé na benga ka batunanga. Mais tant on a dénoncé ka boy. Pomboka nde mute bomi. Congo nde mute bomi nde konanga. Po ba enleva ki. Yango faut na dénoncer yango. Po bomi le kinanga propre. Po ba faire terre nga mena okanga mono côté. Faut na dénoncer yango. Parce que ba boma kalala. Ba kangilik mulompe injustement. Lelo peut-être ya maman Marie pour enlever maman Marie ba lobeli mais lik mulompe lelo. Et puis pour aller la chaîne nabiso parce que tous akamite mama bete parce que tous akamite mama bete et puis biso ba tout ça là ba cadre la biso wana nyoso tale o ba boyi biso biso tout ça la bango parce que la ba TV la biso ba kela ko futa ba $500 ba $1000 ba kumisa bango tende biso to kumisa bango ba lekalo ko ba citoyen congolais na ba top Congo na ba chaîne muso ba lekaka ba chaîne muso ba lekaka ba lekisa bango te na ampleur biso to lobela bango bon ya Martin Fayulu quoi citoyen Martin Fayulu ba benga ke candidat malheureux mais soinga na lobela Martin Fayulu la tia pipi na mongo la benga président eli mais bango ba benga ka candidat malheureux ba bakisa malheur na suka. Mais pas nanga na obenge président eli sko muto obenge président eli na muto obenge candidat malheureux o bino ba kokumisa nani n'est-ce pas biso mais bino boza ko se manquer la biso la musalo to salaka c'est pas peu de choses yo so kuti la top Congo ba tiaka banzembo ba yembe la président eli ce bazo ba place bazo zwa mais biso ba to kumisa bango parce que to pesa bango valeur mo liebo soutenir ba chaîne na biso bilo bo sela ngo campagne mabe. Paul Lelo, baye baba mama Marie. Paul Lelo, ba comme place à komi. Et ça ba chaîne nabiso. Et ça ba chaîne nabiso. Ba king, ba ni ba chaîne musuku tu ba wanda oleksa bangote. Menga la ba parlementaire debout mutu moko lo bateke maman seaza mabeso na kiti wana. Ba pesa nga fallait po ba yebi de quoi la bundaka la bango. Ponga kitaka la terre. Et bah misou bah comment qu'on sala yango pour bah Hollande biso ça par défi au moins lobi la tonga koi mais moi je le fais pas par défi. Moi je le fais parce que c'est tinda nzambe. Mais boli boko tsa bato la division moko o eza mukie o eza yango tende ko tonga Congo. Boli bola tsa bato ba casquette ale bolo dia komé ba pese no olive o yaza kabili o ali po yo zo ko kalo makambu tende ko yo koya pour la moteur ma bena yo. Okomi boye poza moté mabe oza mapeka likolo yango biso to yebisaki oke mapeka likolo ko suka po biso to ananzambe humilité oromona bola nzambe mais orgueil shite ko zwa yango siko yoko mosala bato campagne mabe po zuli bungu tulu ba otala ote to yebi o meto fula ote yo pe kele mama olive pesa osoko ozwa poison te kende ozwa olive
ale bolojo azui alaxi bilo mikanda misana bilo mabena mayo wo s'il faut soutenir ye to soutenir ye pe to lukeli ye pe 100 000 candidats président de la République peut to voter pour yoza mutea mabe ovandika wana so batindolo $100 au katana pour déstabiliser batu wana échec les bungu tuluko banale ochi lobby. Que Dieu nous bénisse, que vive la guerre, que vive la République démocratique du Congo. To dénoncer misalo vital caméra au sala, to dénoncer misala ba rwandais o balingi ba récupérer mutoki na biso. To boyango. S'il faut aider Félix fa benga biso ba peuple congolais. Allo ba peuple congolais to ko aider. To ko bunda guerre. Mais ceux qui a boy a récupérer ba kamona biso tepe ke na Rwanda. To dénoncer yango bandeko bo soutenir biso bo continuer ko soutenir combat la biso bandeko mususu bazakuna na banze ba kopesa bilo suite ya makambo ba ko sola ngana kete po suite makambo toza nango mais fallait qu'il n'aya pour to annoncer to dévoiler mais ça la mabe ya satana total sabino combat Congo ezali élection boze ya lobby et kopesa biso esusu pasi to bunda merci na kabuya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi misapi électrique, merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique, merci na Sango Mokonzi Parabe Misobanga, merci na bino tout obozo soutenir biso ndeko nanga na boyende, que Dieu vous bénisse ndeko nanga na njili, vraiment merci na bino so bozo bonde la maman Samuel, merci na bino tout oyo bozo koyoka mawa, vraiment ezali pasi. Comment nyelo ka bon na nation, ko enlever mon amuke bongo, ko kelepe bonjimi bobo maye, pour ka bo faire terre yaya na ye na musala zo sala, o azo bunde la pena bino moko. Oyo ti lelo mboka la 21e siècle bozala bohumbu minéraux na bino moko boko kosala ngo te bato musu bazonyo ka bino ba oboma bino mais bino bozozwa ordre ya mabe bongo ya kolanda mona muke bongo et puis bonzimi boboma yebo ke lokundela sachet molimo na yeko ganga retour na bino bomoni ba américaine ba komo la sabinoti bo bangiti hein pour lui wape comme pembe na bino celui qui tue par le paix périra par l'épée mais botala ndele ba osala bino pour pouvoir ya meibi pouvoir ya mabe pouvoir Jacob, négociation sur négociation. Dieu va vous dévoiler. Que vive la République démocratique du Congo. Merci na les nombres aussi de la presse congolaise JKM. Bobenganga, Baobozana numéro nanga. Maman, je lis sa maman, en tout cas dans la posa ya maman, malgré maman, dans la posa là yo. Zamba pambola tout et chacun. Tout bunde la Congo, tout tika ko déstabiliser moninga. Mutuka ele bolojwa. Les jaloux vont grossir. Merci d'abord pour amener Angola le bon Dieu botard de bonne été voiture en malili awa kitoko awa amata kiyango mamour na mokitene Florence batone bio kabu ya voiture kitoko kitoko mo pepe malili boki bye.